Pour développer en gros, tu vas comprendre que non, il faut savoir expliquer les choses. Ce qui t'explique ma camo bien, tu vas comme ils dirait musique moukilignon c'est ça ma bé. Musique moukilignon c'est ça ma bé. Non, musique moukilignon c'est ça ma bé. OK. Et en ce qu'on a ligne expliquer en gros. Oui. Et pour batoba zalate que non. Et ce qui a mon frère Papi Ken, oui, que ma soume comment est belé na mokilo. Ah, mon frère Jeff Fongue, tu comment vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre songili susu. Sodome Gomorre songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Atoba koma kobo mana lokola banyama. Sodome Gomorre songili susu. Sodome Gomorre songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Atoba koma kosa sana lokola banyama. Basi bakoma kopima na basi. Mibali bakoma kopima na mibali. Bato bakoma kopima na banyama. Tala ndenge moto abungisi mayele. TikTok ekoma terrain ya koswana ye. Règlement des comptes ekoma na réseaux sociaux. Respect la communauté ezalaka lisusu te. Yango biso totenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu merci akoya lokola moyibi. moto akoyeba te soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit ba mabe ndeko na ngai. Sodome Gomorre songili susu. Sodome Gomorre songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama. Chers téléspectateurs, amis et abonnés de votre émission Bisoba Oyo, bonjour. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin, ce soir. Tout dépend de l'heure au Bolanda Biso. Vraiment, le lezam ko mune ne boye bikaka émission na biso de tolobela bino Bisoba Oyo. Tout ça la parcours ya Bisoba na libanda. Tout ça la émission Oyo pona koyeba. Bandeko nyos o baya bakoma poto na nzela ya makolo. Nzela ya makolo, c'est-à-dire kokata tokata kata 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 tinde to koma. Alors lelo naza vraiment na esengo ya koyambela bino lisusu. Ndeko na biso ya munene ya mona libanda mosali na nzambe o ya solo parce que toyebi ke basali na nzambe bazebele na lubite na accuser mutu te mais ngai pona nga selonga ndenge na yebeli ye na etamboli na ye na façon na ye. Vraiment je crois na makambo na oloba, c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu.
au Noya Mbelabino. Je vous laisse le temps de les découvrir. Vous voyez ma parcours naé et comment a évolué à Nakatna Mosala Nzambe et puis Eloko Nini et ça là comment parce que c'est aussi un grand musicien et un grand artiste au Azala qui n'a Katmakamba Mokili mais les longs Nzamba sali que à longue na kana mususu a komi na kana e Nzambe alors les lots découvrir Yebisona Bino Elongo na sepeli mingi vraiment que boza wana scotché bino surtout abonnez-vous baona ba s'abonner et partagez l'émission surtout pour la bandeko oyo bazebina nte bandeko bazo baza pe na pemben ou bazo ebate comment est-ce que ba rosala pour na ko atteindre biso ba mekape ko rejoindre biso pour te partager toujours histoire na biso ensemble. Bonjour papa. Bonjour maman Patricia. Nabenga pasteur Guy ou bien Mona Libanda ou souhaitez nini? Je préfère pasteur Guy. Bonjour pasteur Guy. Bonjour maman Patricia. Bonne santé papa. En tout cas santé, Dieu fait grâce. Amen. Tant que tu as paix mayabo moi, tu es en bonne santé, c'est ça l'essentiel. Amen. Vraiment, bonne difficulté pour nous, on a un embouteillage et tout. C'est vrai qu'il y avait un bouchon terrible, il y a eu une panne, la périph', mais bon, tout met ça dans la bouchon, surtout dans la aire de pointe. C'est ça, oui. Merci beaucoup, chers abonnés. Vous avez découvert, on a pasteur Guy Mouyanga. Ah, je ne sais pas si il fallait la présenter comme bon mais c'est pasteur Guy Mouyanga na kati bato belé nde baza awa ba yebi surtout na bana libanda et belé nde baza awa tant ba moni pasteur Guy Mouyanga bato nso baza ko sepela pasteur Guy Mouyanga yebisa biso nano parcours na yo parce que to banda toujours wana toza na milulu moko to yebetela ngo parce que objectif na biso but na biso ya émission ezala nanu parcours koye ba parcours ya moto ndenge longwa à Kinshasa en fait Afrique Congo mboka na ye ti kokoma na poto et après to kota na milulu o tozo préparer d'abord effectivement pour na biso bana libanda o to bimanzela pe to komi awa mais quand on kobetela biso un peu histoire na yo qu'est-ce qui t'a motivé loko nini na Kinshasa d'abord to banda aux allez na commune nini aux amoins no botam na famille à combien de personnes et voilà. En tout cas merci pour na maloba. Nazali pasteur Guy Mouyanga na musala na salaka mais naza mwana libanda yango tokobeta lisolo bana libanda. Je suis marié avec Astrid Mouyanga, père de 4 enfants, Givine Mouyanga, Claricias Mouyanga, Davina Mouyanga, Bini Mouyanga. Gros bisous à la famille Bisika Bozali. Voilà. Ouais. Alors, toye pour tobeta moi li solo, tobenga mi bana libanda parce que on a un parcours de titan. Et toza bato yo to meka ko bima poto luka ba vi na biso sans baboti na biso. OK. Na vandi na Kinshasa na commune ya Bumbu. Un jour na vanda na bandeko na nga na lobi bon. Modèle vie ezo kindele tozo monango clarté. À l'époque, on avait un président costaud, Mobutu Sese Seko Ngwendo Wazabanga. Mais la vie commençait déjà à dégringoler. Alors tout ça, le programme ngaina ba bandeko nangami balé, tokenenzela Cameroun. Tokende ko buta ko bunda bitumba la biso. Et à l'époque, j'avais 27 ans. Waouh, trop jeune, hein? Trop jeune. 27 ans, jeune garçon. Ah ouais. Et voilà, bandeko wana ba désistaki, mais na lobi no fona kende kaka. Dans un bateau, comment on appelle ça, le bon wana na bosani susu ba bateau ya Onatra bazaki kozwango place wana ezokende ba Kisangani. Bichingobila, non? Na bichité? Non, pas c'est pas Bichingobila. Maluku. Ibonga Onatra. Ah. Voilà, tobo sanité. Ah oui. C'est comme mpaka. Na libonga Onatra et sali ke na tamboliti mbandaka akula zongo na kati Centrafrique. Bandeko tango tozolo bake toza bana libanda, cela veut dire que on a une histoire. Toza na ba histoire ya compliqué, ya somo à couper le souffle. Tango tozo tambola ne bozoka lisolo wana okokufa na nzela à l'époque
Je suis sorti dans les années 94, 94 selon François Babelge. À l'époque, téléphone est à la raté. On go kufa na nzela, famille na yo goye bato ozalaka wapi okenda bako lobakaka mwana kenda soki pa azalaka wapi vraiment yaza motema abengaka biso te bayebi te kesi bakunda yo. Oh là là. Parce que mutu akopesa information azate. Et tango bozoyoka lisolo ke mutu akenda alongwe Kinshasa akomi mbandaka bokanisa te ke ezalaki azwi masuwa lobi nango ekomi mbandaka. Après lobi kuna ekomi akula. Après lobi non, c'est des jours, des semaines, voire même des mois. Na longwe Kinshasa na komi mbandaka. Après une semaine, bato esalaka une semaine. Après nazwi masuwa mususu. Na sali changement masuwa. Nazwi masuwa mususu. Masuwa wana bozo eza masuwa teke. Comment on appelle ça ici? Bateau mouche. Non, pas bateau mouche, bateau mais bateau. Pakebo, je sais pas. Non, pas pakebo, babenga ngo bateau qui na Italie et bateau qui na ba voyage, ba salaka ba croisière. Ba croisière, ah, d'accord, OK. Eza croisière te. Non, c'est pas croisière. Bateau wana ezake soko o vandi na kati ya bateau na buto la okoko ya pe na mai. Non. Mais il y a pas de sécurité. Ah ouais. Mais c'est ça le parcours des titans. Tant on va zobeta lisolo que moi na libanda abima yozo kaka moi na libanda, mais il faut comprendre moi na libanda la kisi nini moi na moka bunda bitumba akura ba risque na longa etumba. Amen. Amen papa. Bateau wana kolia eza malonga te. To komi akula tomati ba camion bus te o eke Lyon, o eke Marseille, o te. C'est un parcours de titan. Parce qu'on vend na Kinshasa ya des fois balobaka. Ah mwana maya kendaki akoma mikili me bayebi te mikili ngo ba commandeni. O matina camion wana na bantaba na bino batu. Esika moko. Esika moko. Ti na gemena bozui mutuka mususu ti na zongo. Tozobete na bino lisolo bandeko po bo comprendre le niveau ya mentalité au tozanango ou l'énergie au tozanango po tokoma bisika tokoma oyo. Moi lisolo ezali ke na koma na zongo mbongo na utaki na Kinshasa esili. Ah ouais, ça c'est clair. Et zongo c'est la frontière entre la Centrafrique et le Congo Kinshasa. Donc mbongo bimaki na ngona ndako. Okomi na frontière mbongo esili. Mbongo esili. Siko il faut zonga. Mozala mbongo kozongela te. Ozapa na mbongo ya kokendele te. Parce que destination eza wana te, destination eza na mulai. Mais ozokende poto. Ozokende poto. C'est ça le parcours ya bana libanda. Ah ouais. Ceux qui bolingi baza ebele ba koyela bino ba bete la bino masolo. Oui, ça yo. Oyo kovanda lobi ah bon? Mbongo esili okati si Centrafrique te okozonga pe pa na bino te poza na mbongo te. Tokendaki na leki moko ya quartier a proposer ngabi vie tobomi pe mutu te tozonga. Avec parcours nyoso wana. Toza mbongo te. Tozonga ndenge na bino to bondela garçon mais mai biso de Gemena à Zongo aza Kinois gérant wana ba Kinois côté una na longola bango baza solidaire ba ya koma moins compliqué na poto mais na banzela ba Kinois baza solidaire tozoka ba solo ba tribalisme na Congo soko kutana na Kinois akotuna yo te oza muluba oza mukongo oza mongala oza muswahili te ya kotuna oza mwana zone nini. OK. Oza mwana commune nini. Soki yo yebisi ye naza mwana njili naza mwana bumbu naza mwana matete soki ya za mwana matete okomi ndeko na ye. Ah ouais. Ya yebite so oza mukongo so oza muso no ye ayeba ke bana matete. Weno za ndeko na ye. Voilà un peu comment totambola na nzela. Et na tokoma wana moya kozonga ezate ndeko wana lobi na nga tozonga na bina kozonga te na tikala bola mo efuta mama Patricia. Amen.
Na masuwa to bandako yana bana basi mo bavanda na zongo. Bautaki mbandaka ba inasala vie na bango na mbandaka mais vie simba gite bazongi na bango zongo malheureusement bazaki na mbongo kolia te. Biso to soma mbisi to pesa bango balamba ka to liaka. Bamona ngo sauvetage. To komi na zongo na gemena to kabwani. To bungani. To komi na zongo to la libanda Pobozana mutute mbongo tele zate mutu akoyamba bino azate to la libanda yango se babenga biso bana libanda to bana la libanda wana libande banda tina masuwa libanda na mboka no mona na kati ya RDC okalina wala libanda to bana libanda penza yango événement toujours organisé ya bana libanda ezala esengo ba parcours na biso to sala boya to sepela ça c'est vrai to mona ba makambo ndenge na ndenge boya to sepela ça c'est vrai to sepela ba passe to mona na libanda nzamba sali za komisi biso na ba poto to photo bana libanda photo sepela to kanisa lisusu mama Patricia na fanda boye nazotambo yoka mutaganga na lingala ya bato Équateur. Giye. Kiawa, giya ngonga ito mutu mususu. Na baluki na talaboy. Na moni peta bato giye. Batongo ba yeba pusa ni bakomi pembeni batinga bi. Giye zali biso oko kende wapi? Na tala bien boy na bi. Oh, pala baso to zakina bango na batut. Bakomi pembeni na pesi bango mbote. Oko kende wapi? Nalobi no naza awa donc na koyi na désert. Naza libanda. Papi no to betaki lisolo na yo pa mama biso. Mwana mobali moko a sauvé biso na kata masuwa. Ndenge zambo to kei to présenter yo pa mama biso. Na kenda na bango tina ndako na bango. Expliquer mama na bango papa okomona pas cité na mboko oyo. Chambre yango yo. Mais la commande na mutazongo ma Patricia na bala kuna. Ah ouais? Mais papa singa déjà chambre. Ah ouais? Nazanga moko. Ah ouais. Voilà un peu comment on se retrouve na mboka na komo lala na ndako. Na longo libanda na lala na ndako. Ko tina ndako. De komo utaki Centrafrique ya kosomba biloko na ye. Ayaka lala wana. Tango aye to lali na ye akesala ma marché na ye tango aye kozonga tango azozonga ayoki nga yo présenter ngolo biazaki grand musicien. Ayoki nazo imba na nzembo stino. Ouais. Abi oh. Mutu azo imba boende nini. Akoti na ndako azwi kita yo mavani place na vandaki. Abi andeko. Na oki ozo imba nzembo wana na lelango fort. Eso ko imba lisusu. Na yembele yango. Ah. Ndeko na muli bembe nakutani na papa wemba o na stino mubi. Na stino mubi moko. Ah ouais. Hatuninga siko ozala mpona mikoloboni. Na bino papa nga azoki nde Cameroun na koyi na désert. Abino soko lingi na kati si au Centrafrique. Ah ouais. Na bi mais volonté. C'est comme ça na longwa Congo au côté Centrafrique. OK. Voilà un peu parcours il y a Cameroun il y a Kinshasa, Centrafrique. À partir de Centrafrique na vandi nazaki na ndeko moko ya mbinga iwana azo ndimana vanda ki pa na ye menala la ipa ndeko wana e bon muninga bozaki na ye ya tikalaki na zongo amata kamia azonga ya zongi na ye akokite azonga et lelo aza wapi aza na Afrique du Sud. Oh là là yuko lisolo mama Patricia ouais. Ah ouais. Lisolo ngweze lengi makasi o lisolo ya bana libanda ya solo ya ba combattant. Amen. Bato bazana ba parcours de titan. Na komi na bangi ndeko wana ya mbinga bana libanda moko aza na Londres awa ayeko kutana na ngai na église. Et pas wana nde na banda makambo église. À partir de Centrafrique. À partir de Centrafrique place à Okende. Exacté. Hôtel Okimela wapi. Tato babengaka Yesu Masia
ayambio aya bombaka ne ba naki manga côté kuna yambaka nyoso pourtant tozaki na bakino zomona ozana epa na bino ba para baza assurance ezala to ke tumbola kuna biki na okima mbangu na ozonga ndako bonga ala libanda olala te bisoko combien ozomona ke place okimi ezate parapluie ezate tokima kuna nakutana bandeko moko place wana bandeko wana bazaki na ndeko na bango na poto mais bakoye na désert place akolia eza te ndeko ayambi bango apesi bango mwa esika kolala me kolia eza te esali ke place na bandaki kovanda kolia namoni ke fo na sauve mpe bandeko oyo nasali nayebisi mwasi yananga bino soki olambi nga na onolia après soki ye ake lala akesala sieste nga tika nazwi mwa bol nanga nakiti nango na se tolie na bandeko wana akolanda émission aza na Londres awa Patrick Masamba Patrick Masamba bambote na yo vraiment ndeko wana asali ke azo vivre na nsima na nga après quelque temps nzambe asali ngolu yaya na bango atindeli bango mbongo bazaki mibale batali abi mais biso na Centrafrique to vivre à cause ya moto oyo mais siko moto oyo aza na ba possibilité te tosala ndenge nini bo luka ata mwa 10 000 comme ça tosunga yo totambola topusana liboso bo 10 000 ona ozongo wapi 10 000 francs c'est fana ozongo wapi sikoyo ozalaki na chef te na poto nde babengaka chef mutu moko oyo asungaka bato baza na poto na tinda ozalaki na carnet te tobenga yango carnet naza na grand nanga na Londres naza na ba grand nanga na Lille bazaka na poto époque wana mama Patricia eza neti lelo te mokili etambola na vitesse époque wana c'est des courriers c'est phony c'est quoi phony on faut foutre mbongo na komela yaya na nga na Londres po mukanda tango ekokende otie na poste oyebi te ekoma quand au répondre yo quand po ekomela ngai pe quand mais histoire mutu abato peut-être akomelaka nga ayeba bosiko na kotindela bongo ndenge nini mukanda peut-être ekoma après nga mokili ekoma na vitesse sérieux mokili ekoma pembeni movani mama Patricia aza kuna botie boye bozosolo ozomona ye mokili ezalaka molili te ndeko wana Patrick Masamba aza akolanda émission abi na ndeko ne zwa mbongo oyo mpo bapesi biso montant ya kokóma na Cameroun kende ngai à l'époque Guy Laroche nga na Guy Laroche tolando na nsima ye moto afutelanga tike longwa Centrafrique ti Cameroun bolamu ezofuta kaka bolamu ezofuta mais mama Patricia mwana mobali wana akolanda émission oyo akoloba ya solo tomona makambo tokoma na Cameroun na mboka mo babenga Ngaoundéré il fallait aux hôtels pour tokomi na butu train etalobi na tongo mais tokoz hôtel te po mbongo tozala ngo eza mo en fait à transport po tokatana na Yaoundé oyo mpenza masolo bana libanda non juste mais boza na juste donc bokoz hôtel te po mbongo wana ou bien bozwi hôtel bosuki wana ou bien bolali libanda bocontinue on me sauve kitoko Maman Patricia. Waouh. Et à quel âge? 27 ans. 27 ans. À 27 ans. Quel courage. To comment na Cameroun ba tumuso bazo kama abi. Yo mwana mukebo ya bimi na kene ndeni. Maman Patricia to lali libanda. Bana libanda masola bana libanda. To lali libanda nestika bateka ka biloko kolia. Ba mwa bangaro wana tokoti na se amesa wana tolali tozela lobi na tongo na butu soki ba erni nango je ne m'en souviens plus Patrick Alamuki azolambusanga la roche Alamuki ba pongi abi telema tobima na benim abitala mutu liboma bolali place bola mutu liboma Maman Patricia masola bana libanda
wana ndako mutaliboma biso ke na ola siko mutaliboma ndako na o ba vraiment solo kasi bolala na ndako mutaliboma siko mutaliboma ye na ndako na ye amoni batu ba chambre moko yapi azui chambre na ye yepe alali na pembe na bino alali na pembe na bino oh la la patri so ayoki solo ala mwabu mutaliboma Maman Patricia masolo bana libanda benga bana libanda oyo kwa masolo bino bo yoka na masolo bana libanda te je vous jure to telema na butu wana to kimi mutaliboma tano tambola na butu ah mais c'est bola la souté bola la na ya onde pe malili wana ndenge zalaka parce que mboka ça na ondere ah ouais nga ondere en plus kuna c'est la chose à train oh là là na tongo puto kende Yaoundé tozana nga ondere Baris Kemboka Bato Maman Patricia mutaliboma za na makanisite akwa ko ya patali o banani abambi olibanga abambi libanga bayeko seke ba adversaire na bayeko lukani baboto la place na ngai o eloko nini batuti wapi voilà mais nzambe kaka ndinga za nzambe abatela yango so za mwana libanda osambela raté c'est que non c'est que yo penza obunga nzela ça solo po parcours ya bana libanda soko moni otali olobi soki nzambe te obstacle non soki nzambe te ma trop c'est Dieu qui nous a protégés ça c'est clair c'est un parcours de titan tozui train Yaoundé ndeto kota Cameroun ndengwana voilà bandeko bino mo bozolanda ndenge papa pasteur Guy Laroche alobi. Et à cette époque, il avait quel âge? 27 ans. Moi, je pense que Bana Lelo, ils osent pas. Bana Lelo na âge wana, je ne pense pas que oser makambo à notre époque auto ça là. Moi je pense que na trouvant que Bana Lelo bazara plus responsable penza teneti biso ba yebinde bele. En fait, les enfants d'aujourd'hui pensent que ba yebi tellement trop na ba internet yo monde negeza ko développer ba kanti que non ba yebi mingi. Donc voilà. Pasteur Guy, au na Cameroun, kuti bandeko, banani bayambaki yo. Na Cameroun otikala eka na kibonzambe ango ou bien ochangeaki ozonga kina olisu na mokili ou bien c'est à partir kaka na RCA wana ndenge okota ki na mambo nzambe tu as continué avec et jusqu'à ce que vous se retrouver na poto. Ça s'est passé comment? Ah non maman Patricia. Nzela nzambe ça tellement compliqué. Et moi je crois, ça c'est ma ferme conviction. Je crois que nzambe tanga benga moto. Et c'est pour cela nous ne devons pas condamner les gens. Na lobakango mettre fona bato na kuta na bango na nzela nanga. Quand je donne à quelqu'un le conseil, azala ndumba, azala moyibi, azala fumeur de chanvre, azala alcoolique. Na pesa ka conseil na lobaka. Conseil na zo pesa, moi j'ai 50%. Il y a makambo na zo loba o na yebi. Et les 50% na tike la nzambe. Parce que to yebi plan ya nzambe te. Amen. Ce qui fait que ngata on a commis na Cameroun. D'abord tant on a commis na Cameroun, bandeko bayamba kinga à l'époque biso tant to commis Cameroun. Bana libanda ba oyo kama solo ba ko se retrouver. Tant to commis na Cameroun na époque wana na 94, ezalaki beaucoup ti batu balala ka 7. Nandako moko 5 nandako moko. Tango bakolinga ba sala repa na bango balia. Bako katela mutu na mutu bule ya fufu na ye na biloko na ye. Ah ouais. Siko soki yo yambi mopaya. Yo olia na mopaya na yo. Na bufu par na yo. Na par na yo. Ya olia na batu mususu te. Partage ezate. Non 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 non. Tu peux pas komba ki assiette moko pona yi non. Pour quelle raison? Yo ya yambi yo etalibino. Mais on a masolo bana libanda. Ah ouais. Oh, maman Patricia Moutayambi, pasteur Guy. Basali fufu ya basali fufu. Bakateli papigen. Oui. Bakateli vieux poli ndenge na côté libanda. Bakateli maman Patricia. Maintenant comme yo yambi pasteur Guy. Fufu na yo. Yangai. Yo olia na pasteur Guy.
bango bakolia na yete. Parce que pasteur Giazam Payaranga. Payana yo. Botondo tonda te ça te regarde. Mais tu comment la période mon société. Alors Mutayamba Kinga Claude Ngombe azana na Londres. Moi na Libanda. Il est grand réaliste. Claude Ngombe grand réaliste. Yabimaki na kendati ba Kenya. Ah ouais. Alongwa Kenya na. Kako luka poto? Oui. Azwa pepo tina Kenya. Tobeta masura bana Libanda. Si. Bana Libanda muso bazwa pepo na Njilia. Neti ngai. Neti mama Patricia. Bana Libanda muso bazwa pepo na Njilia. Mais bakoma poto. Bakoma poto te. Neti ngai. Oui. Na zu pepo na Njilia bela komi mba moko te. Ba transit ya sakalate la kita wala ya acrobatie à niveau mo sakalate. Claude Ngombe azwa pepo na kin ti na Kenya. Abanda makolo na Kenya ti na Cameroun. Mais ezale tchazongi sous simati. Amazongi simati. Ah là là. Ce qui a la possibilité un jour à franchement. Mais bana libanda bazana masolo. Yango nazo bisa yo ke fête oya bana libanda. Ah ouais. Ils sengo. Bana libanda tant bakutanaka. Non, ba sepela. Na ba paso ba mona. Ba risque. Ba risque ba kura. Non, mais boya to sepela. Ouais. Si. To sepela. Si, au pesi nga maman posa. Nazala na posa vacances na keni na période là mais la moi nazo annuler vacances pour au pesi nga de sengo nango donc. Il faut to sepela. Moi été. Si. To sepela. Donc ils ont ba nostalgie. Ah oui. Je na sentir ango vraiment ba nostalgie autant au mettre l'histoire fait. Et na comment vivre. Oh kuta na ba vie Fatou Boye. Ah vie na ngai bozo kanisa. Okutana na Thomas Penel boy. Thomas Penel okanisi ba Cameroun. Okutela Viera boy. Okutana na JC Congo. Bozo kanisa. Okutana na Edi Mesaki. Suka. To na komi na Cameroun Claude Yambinga. Mais moi na la nanda ko ezate. Pona ni? Parce que pona la nanda ko il faut afutela ngambongo. Comment ça? Lisusu po bango basangisaka mbongo ya kofuta ndako na ya kolia. Donc ndenge na combien nanga pe fona cotiser pour na lia et puis na lala. Donc so oza na ngote ça veut dire bilo par na o ya kolia yeza par na ye akaboli na yo. Koko lala oki ko lala wana te parce que et là leli il faut mbongo e bakisama. Il faut futa pour deux en fait. Exactement. Donc fa futa langa. Pour deux voilà. Oh lala oza pena. La fufu nanga et puis na lala. Na place à lala. Mais le coup, il y a pas de sala économie na yo ibika neto anobenga ona Cameroun moi to lokoma. Mais comba ngo batio surtout babanga ngo benga ngo boeza. Na libande comment mbulu. Na kati zaki facile. Na libande zaki facile mais ah oui comment. Donc ça l'a fait ba jeune à l'époque aussi bon la tête comment ba responsable. Et puis combo wana zako sonner sous tel ko la combo to yebe la kini. C'est comme qui normal. Et benga malango facilement. Mais muto ko imaginer que tout est ça combo mabe. Mais c'est quoi awa et bongo zonga. Ndeko azo sala pe économie na ye et azo zonga charge te. Azuinga charge na liaka. Mais ko lala na ke no lala la bango na place ya likwata. Et bon, ceux qui contrôleur à l'équipe pour ça la contrôle, bah contrôle pendant les canaux, il y a les balles. C'est quoi ça, bah mon il ça donne ça. Et ça le rôle à yo zali quoi taper côté qu'on a vendu ça. Technique. La stratégie. Ah ouais. Alors so ana contrôleur après il on a li quoi tamonga zala côté kuna. Na poso to betaka masolo. Nzoka yo nenda kono zala wana ya butu. Bisika pongie kokutelanga bisika ngana kolalela. Ndenge wana penda. Bisika na kolalela. Non, bana na bakosa ta. Ah là là. Donc voilà un peu. Mais yo kota kite ba branche ki ote kota moi musala moko occupé ko produire yo mbongo quelque chose pour préparer pe comment occupé bima. Comment est-ce que tu as fait? Après tango ba kabwani na ndako wana. Bango ba ke misato na ndako na bango. Nde bazwinga na komo lala na ndako. OK. Voilà un peu na komo ko lala na ndako place wana.
Et après, na Cameroun. Et après, continue kwata, au sali kwanga parce que tous kana misala misa tout ce qui na Cameroun. Na ko zwa cop moko ya likwata na Yaoundé. Na longwe pa na bango. Na kili kwata na Yaoundé. OK. Likwata na beti kaka 1 mois, je crois 1 mois et demi. Ba benganinga. Ba licencier nga. Pona nini? Pona no lia crème na porte. Chinois fâché ma be. Oh. Alongo linga msala. Nous sommes obligés na zonga douala. Ah ouais. C'est quand on a zongi douala na écoute Claude Voyager. Akenda na ye. Kana 1 mois et demi wana. Claude Voyager ya mikili. C'est ko bateau batika la ki baza bateau nanga te. Yenda zaki mutu nanga. Moi balal sanga na ndako ezate. Ata pona sima ya Claude il pouvait pas. Ah non. Cameroun maman. Bana mboka bana. Cameroun il y a changer au fur et à mesure et comment il va changer Cameroun. Et ça là comme morceau. Ceux qui oye au commune à Cameroun, oh naza mwana Kingasani. Yo komele pa mama Patricia, yaza mwana matete. Akende luka bana Kingasani akende kotiko pa la bango. Aketiko pa bango nde ba ko yamba yo. Ah ouais. Mais côté kuna moi solidarité zalaki. Ya on a lobby tribalisme zalate na Congo. Na benga ngo communautarisme na on a à l'époque ou à l'époque le tribalisme ekoti. Non. Mobutu alongola makamona tribalisme zate ezana bato balingi ba appliquer loko mobo existe na tena ba Congolais. Soko tel na libanda tozabo. Ntoma penela za mongala ti. Ah. Ntoma penela za mongala. Ndeko langai. Mais oui. Ngaza mtabandundu. OK. Et dit mais ça kaza mo Congo. Ah, tout ça, le mélange, ah ouais, voilà, ben voilà. Nakata bana libanda. Juste Congo. Et puis Mongala, oui. Ah ouais. Ah, je savais pas que. Nakata bana libanda ndenge toza na structure na baluba baza. C'est quoi le tribalisme? Ça n'existe pas. Wana makambo politique, wana balinga ba mema babuzo ba ça n'existera pas. Les Congolais sont unis, ils vont au Cameroun, au Yebi. Orchestre ya badouala, ils ont orchestre ya badouala. Orchestre ba bamile okuta douala na kati. C'est ça. Mais est-ce que yo mona ba musique to beta na Congo wana? Mélange ya ba ikolo nyoso. Yo mona wera son abeta kana bato bandu. Jiba beta kana baluba te. Mais ça n'existe pas les makambazo beta za ba faux masolo. Ah oui. Ça n'existera pas. Ça c'est vrai. Même na l'église. Yo kan si église ya mukuna nyoso bato basala na katika baluba. Mais la majorité. La majorité, ça paie. C'est comme moi, j'ai l'église ici. La majorité, c'est des Congolais. Ouais. Mais il y a des Blancs. Oui. Mindele Bazali. Mindele Bazali, Bantiyé Bazali, Camerounais Bazali. En tout cas, l'église d'ailleurs, Nicolognon, surtout Bazali. On retrouve presque toute la nationalité. Toute la nationalité. Oui. Mais c'est une minorité. C'est quoi le Congolais Bazali, le Congolais. Ça, c'est vrai. Non, le tribalisme n'existera plus jamais au Congo. Mais tant que tu vends dans le Cameroun, nous on appelle que non, baba mileke ba vanda na kwena bango. Orchestre ba douala jamais ba mileke ba beta na contact. Voilà un peu maman Patricia tant on a longé na zongi et comment ils se sont compliqués et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un ami je le salue Zéfi Matadien. Tozala na Cameroun ba zuingai na ndako à partir de Zéfi Matadien mutasala ki bazwanga na ndako na ndako. Et jour mosusu na tuninga l'église ezalaka te wa Zéfi mutayenda otikanga na église on a comme pasteur. OK. Ando comme pasteur depuis Cameroun. Non, pas depuis Cameroun. Na Zéfi a tikanga na église et j'ai commencé à prier là-bas. Mais c'est par rapport à ta question que je réponds. Cette réponse est par rapport à ta question. Au Longwe Centrafrique, au commune à Cameroun, au Sambe la Kakaka. C'est par rapport à ça que je te réponds. Na commune à Cameroun, na komi ko vivre nanga Zéfi aye ko zonga mimi na église wana tanga mimi na église wana na komi ko sambela kuna en attendant fonder élite asali mouvement famille royale ya eza mokili musique mokili. OK. Allez na ba frère Joseph auto sambela na yazali commandant intérieur ya prière frère Joseph oyo ba bengi batu ba koyeba te frère Joseph ango nani Kofi Dakwa ouais. Les grands musiciens Kofi Dakwa de so na tabernacle oyo ka musique pena mais na bonzambe alors azwinga ameminga na église na komi ko sambela et
ba fondé élite à sali famille royale. Ba zui ba frère Joseph. Ba banoluka ba musicien. Camarade Moroto azape awa na banzi levala rozanga te roya na bilulu abana libanda. Levala rozanga te. Les Valois, Carly Bello à Londres. Ouais, il y a un coup de thé, na solo. Il y a partout. Coloforme. Forme na tigela yi. Bango batu baloba ke to ebi master moko yembaka fort. Bila hoche. Bango batu ba yako zwa. Ba yako luka yo siko. Ba yeba kotisinga na famille royale. Na komo sala na beta kotoyo. Na beta côté kuna. Donc likolomo la kati mo libanda nde balobaka. Mo libanda. À cette époque, oui, bien sûr. Oui. Voilà, to beta musique moko na Cameroun, maman Patricia, c'était du venez voir. Famille royale ozo yo kawana na habité soki bako benga ngo wenge musique. Tika boy. Répétition ezalaki na droit d'entrée. On a ba nini à peu près. C'était dans les années 96 95, 96, 97. Ah oui, wana Mobutu azana na pouvoir. Wana Mobutu azana pouvoir. OK. Ouais. Wana Mobutu azana pouvoir. Ba né wana to beta musique. Ah ouais. Vous beta musique n'a pas participation droit d'entrée. Ba to bazo foot okuta plein ko ba wenye musique bazo la première répétition. Oh. To za pe na disquette. Non. Il y a des fois ba to baloba oh kisi tozo kende na makambo ebele hein moni batu mingi ba discutaka ça je prends entre parenthèses cette option batu mingi balobaka musique ya mokili eza wana ba musicien mokili musique ya mokili eza mabe non il faut savoir expliquer les choses musique ya mokili eza mabe te parce qu'il y a plusieurs musiques. Nous avons la musique folklorique. Nous avons la musique urbaine, nous avons la musique religieuse, nous avons la musique satanique. Voilà. Donc, il faut, pasteur, expliquer c'est quoi qui est mauvais dans la musique. Parce qu'on a 4 et on a vite fait, dans Proverbe chapitre 31. Sokotangi, na préféré ou totangango. Na téléphone on a téléchargé Bible T. Bon, nazo na Bible na téléphone na yo. Ouais. Nazo bimisango. Téléphone a changé. Comme ça, toujours parenthèse wana po to me redévelopper ngo, ba to ba comprendre que non, il faut savoir expliquer les choses. Ce qui te expliquer makambo bien te ba to ba ko comme on dirait musique mokili nyonso eza mabe. Musique mokili nyonso eza mabe. Non, musique mokili nyonso eza mabe te. OK. Yango ce qu'on a ligne expliquer yango. Oui. Et pour bato bazalate que non ce qui azo ka musique mokili nyonso eza mabe. Non, je vais bien expliquer ça. Proverbe 31. Na repesa yo tanga na otanga. Si. Proverbe 31 à partir du verset 10. Voilà. Tangango 10 kosuka wapi? Tina 31. OK. Toyoka pour te comprendre que musique mokili za la Bible. Proverbe 31 à partir verset 31 verset 10 jusqu'à 31. Voilà musique mokili. D'accord. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquit du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau.
Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle s'est fait de couvertures, elle a de vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait de chemises et le vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne de louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, récompensée là du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres la loue. Maintenant, j'explique musique à Mokele. Ouais. Place on a lobby. La femme qui craint l'Éternel sera louée. Mais là, on parle de la louange. Est-ce que loue à Kamoto? C'est ça. Non. C'est Dieu qu'on loue. Mais là, on ne parle pas de Dieu. On parle de la femme. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc, ça, c'est la louange. Et qu'est-ce qu'on explique de la louange? La louange, c'est les éloges. Makambo nyonso ba uti oloba wana na mwasi oyo abatela kanda kunaye. Sikoyo ozwi masolo wana otie yango na support. O ba bengi disque. O expliquer ce que makambo nyonso na disque. Ben ezali sumute. Yango ba bengi musique. OK. Ça veut dire que n'enge fali a bien baka na exemple n'enge fali a mbaka bolingo a mbela kapeta ah ouais c'est que tu okiro yo kango ah mais c'est une révélation hein. J'explique bande ko bolanda bien hein na so expliquer ouais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Oui c'est la Bible qui le dit, c'est pas pasteur Munyanga qui le dit. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Oh, la louange. Faut pas louer ba œuvre naïe. La louange est différente de l'adoration. OK. L'adoration, on n'adore pas quelqu'un d'autre si ce n'est que Dieu. Mais quand est-ce que ça devient l'adoration en fait? La louange, c'est les éloges. Na ye et pas ya papi gene. Ayambinga kitoko. ala kisinga toilette tangu na bimi na kene sengo na zui makambo wana na tia yango na support na bano tangu na kenda ke papa pigen ayamba kinga kitoko ala kisaki toilette tangu na bimi na bima kene sengo yango ba bengi musique. OK. C'est les éloges. Oh bazolo ba mwasi wana bazo pesa yebe éloge. Bazo louer. Qu'au port de la ville ses œuvres la loue makamunaye et pesa yebe éloge. Malamunaye. L'adoration. C'est ce que Dieu est pour toi. Et mutumo te frère Patrice Aloba eloko wana oye mutasala ngana zalate nzambe mutasala kabiso toza. Exact. Rolo bateke mutasala yoza. De ceux qui ont salinga bolam. Ceux qui nazala qui na prière nzamba passer par yo. Eza nzambe, eza yote. C'est ça. Yo zaka instrument utilisé. Zaka instrument adoration na kopesa ngo. Et pas nzambe. Na kopesa yote. Yo na ko louer ba œuvre na yo. OK. Très bien compris. Maintenant, la musique devient compliquée. Na sali nzembo wana ke papi gena yamba kinga bien. Na ke nango nanda kwa nganga. OK. Ba lambi yango po batu ba yoka yango. Bible lobby, celui qui mange de la viande sacrifiée aux idoles essuyée. Na sali nzembo nanga bien. Na ke nango nanda kwa nganga. Et comme il m'a dit. Et baby. Tant on a la matoy nangeza suyer. C'est là où le problème est.
po ngombe nzambe mutasala ngombe menga na ke na somi ngombe na lia mais bango ba sacrifiaki yango na ba idole ava baya kokoma na marché et ko suyenga sui na liango. Voilà pourquoi nous on prie, on sanctifie chaque repas makila mona na pate sokolango pour essuyer ngate que celui qui mange de la viande sacrifiée essuie ngombe nzambe mutasala ye. Mais osomi ngombe na yo oya kolia balobi comme essuyer. Voilà pourquoi biso to sanctifier kango na makila na mona na mpate. Mina musique bo sanctifier la musique na makila mona na mpate. Mina musique yozo yo kango c'est vrai que ça na thème ya bien. Tozui lokola libala o libala. Eloko mabe ezate. Donc c'est que musique ya mokili eza mabete. Musique ya mokili eza mabete. Natala, pasteur, tosuka pour ma solo yo eza tellement élengi. Moi je dirais que il y a un livre, tout un livre qui est là. Et Michel aussi ça m'a boité. Faut tout petit cabinet dans suspense. Pasteur Guy Laroche, il faut zonga laisser ce quoi pour expliquer biso ko kota na bozindo, aïe sa biso musique ndenge moko lobi ya mokili. Et ça proverbe munene hein, et l'or lobi c'est très profond. Alors ako décortiquer ango pour nako expliquer comment musique ya mokili za lisumuté. Je pense que moi je vais chiter là. Mais na oti kele maloba parce que tozana milulu ndeka toloba kelo ko 5 biso 20 biso awa. Émission na biso objectif na but na ngweza bana libanda, c'est-à-dire bato nyonso obaya poto na nzela ya makolo. Alongwa oya matanjili akatsa bato aya na nzela braza aya nzela ya soki akatsa oya ya weso ya melila aya nzela ya masuwa ya bato ya matadi amataki shasa alongwa mbala monjili poto te biso nyonso toyo plateau na biso ya ngoyo. Alors milulu ya minene tozana ngo na mois de juillet. Pasteur Gimuyanga, natike liyo parole oloba pona milulu na biso wana. Bandeko tozana ba nostalgie na ba mitu na biso. Ce qui fait que tango to kanisaka ba vie na biso to vivant na libanda to bino bandeko photo sepela kapé. Yango to organiser le 29 juillet. Ozala mwana libanda ozala mwana libanda te soko yebi mwana libanda moko bozala na ye boya na ye okoyoka masolo ya bana libanda. Ah ouais. Okomona esengo ya bana libanda. Okomona bana libanda nde bazala ka soudé. Bakozala ebele bakouta Espagne, bakouta Londres, France Suisse, na ba province, Suisse, Irlande. Allemagne, Irlande, bakouta bipai na bipai. Bakosangana awa. Bana libanda ezali lisanga munene poto zana bana libanda mususu ezali ya mokili mobimba oyo eza ekamba makana président Sami tozana bana libanda bomoko oyo ndeko Mobutu akambaka biso tozana bana libanda Blik bana libanda oyo Europe tozana masolo ezali association tozo développer yango po tozana posa tokende kotika libanga moko boye na kini tobimaka bapesaka biso eloko te mais anda kwa papa ezanda kwa mama bana libanda idée na bango ezali ke tosomba te eloko tosala te eloko ta toilette to tonga na Kinshasa wana na Congo na bomona ke no bateau toilette publique public bakendaki na ndenge na bango metala baye c'est ça lisolo bana libanda association na biso ezana but wana tosala eloko wana objectif wana mais le 29 juillet le 29 juillet toza ensemble bobenga na numéro oyo 07 60 92 71 74 maman Patricia repesa pe numéro na ye bo contacter biso participation ezali 50 €. 50 € yaka na mère yaka na père yaka na ami yaka na mwana oyo nyoso yo lingo ya na yaka na ye to sepele longo ba vivre bana libanda oyo bakendaki kokunda moko na bango na kombo ya Mabi atika biso solidarité tolakisa mwasi veuve ya Mabi elekela ye mais tolingi to kutana kaka na ba circonstance wana te tolingi to kutana pe na ba circonstance moko ke non atokutana to sepela
C'est ça l'objectif. Il y a rendez-vous, il y a le 29 juillet, Oyo. Tokutana, Tosepela. Voilà, maman Patricia, Tosukiwana, Ponalelo. Voilà. Pour tenir la rigueur, la fois passée, je pense qu'il a appelé ça qui message pour nous participation à 100 €. Pour changer. Mais pour changer. Ils ont dit maman Patricia qui a le 100 € totali. Tobi non non, surtout tiens déjà dans le biso je fais partie aussi d'un membre du comité. Tous en amour on a besoin que surtout pesaka, on s'est dit bon pour la nité que c'est péana baninga to ko se sacrifier, to 50 € na batunyo surtout oza couple, oza yo moko lungi invité mutundeko. Ne kaka ye moko seka lobby, pasteur Guy Mouyanga lobby, SG la biso. Ouais, secrétaire général. Domination est belée. Donc voilà Yangwana et puis pour madame Mabi à l'obéla qui bisopé chaque circonstance et le rognon au plateau salama événement surtout vraiment avec tout ce que nous avons apporté au bolingo bolamu et sengo auto la qui est vraiment bisikan surtout au banda kozala à rozanga ta rozana biso vraiment kozala sengo kukuta na pena moi si andeko Mabi pauvre Mabi parce que tant au moins la moi si ça veut dire tout le monde a payé na kati na biso vraiment ils sengo to perdre ndeko mais te perdre famille na été tous toujours na bango elongo pasteur Guy mbote na bandeko oyo yebi comme ça to chité parce que s'il était un de to lobby masoleza tellement mingi pona lelo ne to suki wana continuité ezali pasteur Guy en tout cas bambote mingi na bino nyoso bana libanda so na lobi na tanga ba kombo pasteur Guy yebani tellement et à comment tanga kinga c'est ça le problème yango na ligo tanga te mais na lobi kaka ban Espagne bana libanda ya Espagne bambote na bino bana libanda ya Londres bambote na bino bana libanda ya Suède bambote na bino bana libanda ya France bambote na bino bana libanda ya Belgique bana libanda moyen à continuer pour émission esili prochainement tant on a kozonga poto continuer les solo oyo pourquoi musique ya mokileza mabete totangi yango na proverbe 31 to ko reprendre yango poto expliquer pourquoi et comment. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Guy. Je pense que biso to bando solo la kaka na makomi. C'est très important parce que, étant que pasteur, on a zappé na ba question et belé à reposer, surtout dans Makamba Bonzame, parce que Makamba qui Bonzame, bino mo bozomona. Et ça tellement mingi, Makambo tozo, à la déçu na ba pasteur et belé. Moi, je pense qu'au début, dans le bac, on bien. Et ça, pour qui fanatisme, était ou comment on reconnaît, bah, reconnaîtra comme Moutouna, bah, fruit naï. Vraiment avec ces pasteurs Guy, pour Nanga. Et ça, opinion Nanga. Yamoutouté. Je reconnais que c'est vraiment un vrai pasteur. Merci na bande koloso balanda rabiso. Merci na Blik Mobimba. Bana libanda. Merci na comité. Membre comité Mobimba na musala tozo sala. Vraiment SGE yo to sepel to pesino ambo tebele to za toujours ensemble. Makasi. En tout cas président JC beaucoup de courage na ndengo tenir association Oyo secrétaire adjoint Edi Mesaki vraiment merci beaucoup Molobeli Yemoraza Awa na repesa yepe merci ngamoko secrétaire général et puis tozana ba conseil des sages Thomas Peniel et Ndeko Rai et voilà donc équipe Mouné Nezawana na bandeko mususu ba soutenir Rabiso toujours ba Francis Kisaka vraiment on est ensemble. Merci beaucoup na bandeko surtout on se revoit à très bientôt. Bye bye. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongi sa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko na bondelaki makasi aswe ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili na bondelaki makasi aswe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh Germain Mambouya nani alula yote oh na kitoko na yo
nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama Ambrogeni Dikengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabani Manuel Mac Gisèle Nyengeton Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kamba di Malela Ado Senga di Sengomoka Edoziola na Suisse Patrick Luzolo de Genève mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe mokonzi o epa yakenda ngai ya wama wana motema nzambe o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe mokonzi o Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spaniel Dombassi Géo Kisunga de Géo Taziro Tazimambo Ngambo nini ngana mema Yuka moto nini ngana boma o Ekiero marike yo astre moto nini ngana boma o ngambo nini ngana mema Ekiero marike Fami ama monikie yo astre Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lalite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Sumbu Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana na ngai Mabena sanga yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lenyo komyo memela ngai DJ Kisalou, 100, Chideric Tamba, 4 saisons. Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Mandalala na losambo Lipasa nanga kade Mama Nina na Deborah Yana sumbu na zobanga nanga deception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskozo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Molingo ya tindinga pe na conclure Na mika
na bana losambo mama Titana que la son Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Déception Soki moyen zali yo salata Confession Namoyi mama na basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dite mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Amis de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Nilope na nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapye Jana bolingo na nga obwaki wapye Bolingo ya bomwana jana obwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba